Mais na yo mo mi mo ezati. Donc pas ko yeba ka malamu eza bana. Eza bino ni ko yeba ka malamu. Mais ngai mo mo na yeba ezati. Ndenge mo ezali mwana zo ke kotanga na la classe. Ninga zotanga wana professeur azotanga nzenda azoyeba ke mwana za makasi na nini. Na mathématique mwana za makasi na nini. Na science mwana ndenge zotanga mwana okoma na ngonga na âge o il faut ça la option professeur ni la ozoke mwana il faut ça la mathématique. Partant dans la makasi na nini. Mais biso comment il faut yo mo sala nini. Omi podira nde ya ko sala ke docteur esengelaka za mécanicien ko koma na docteur. Wana kuna infirmier esengelaka za na infirmier ape ko koma kuna mécanicien. Ndeko mwana makambo kosala na kati ya monter. Comment dire? On a commencé le désordre wana ebandi kobanda colonisation ni ba kotisi ba système. Ya momoni olobaka malamu ke na poto. Soki mwana pota mi idée ba so ba jouer ba sali. Ba présenter bana mwana ndeka zo sala na mbela zo mona sikoyo. Jouer ni mwana na osala ni. Azo saka na mingi ni ya kosala ete tant mwana kokola bie kokola bo mwana zo saka na boifa ke mefika bo kusala eta wana. Donc est-ce que mwana mi mona kito papa mba mona ki. Mais ndenge na to ke ito komi na classe ya likolo il faut biso moto kona. Des désordres. Et de ce moment, nous devons traiter la malade, à coïncider, à poni bien. Il y a malade. Mais la plupart de vos amis, ma vie, parce que nous tous avons eu un peu de temps, ils se donnent à papa, ils se donnent à papa, alors donc, à soi, il y a un petit temps, oui. Nous avons la plupart. Batumi, il va faire un mauvais choix, au lieu de va prendre la barreau. Comment dire? Mais il y a la même chose pas la vie. Parce que si quelqu'un même pour malade, même si on a fait la cause, ce qui est pour y avoir mauvais ça. Mais puis surtout est-ce que mon corona, au lieu qu'il y ait mon pour il fallait battre, battre, qui n'a eu ou pas qui n'a pas ça. Voilà déjà. Et dans la tête du biso dans le colaki, tu vas là pour l'examiner les moments où ils allaient. Voilà. Ils allaient dire que c'est la fin, il faut faire ça battre, sur la lame, il faut faire la main claire, il faut faire la main qui, il faut faire la main poignée, il faut faire la main poignée. Donc là il va la tête au ça dans ce salle. Les bateaux. On va bien comme sur la qualification de l'élite. Si tu veux, on a quitté, mais il y a quitté. Pas au bout de tout, on va faire la pique. Ni la veille tâtonner. Et ça, on va beaucoup n'a kakake, mais la biso. Si vous faites orientation à malade, vous êtes à la carte. Orientation à malade, vous êtes à la spiritualité la biso, parce que si vous êtes à qui, et si vous êtes à la ne va comme moi na ba ko kama ne va ko sunga yo pour orientation wana mais biso ko 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 ni ça va ko wana la doki moi pas pour ça souper na biso mais ce qui problème mo ezali ce problème mo ezali ne ko zali awa ba yi ko ko kata awa ce problème ezali de na famille de moi zo ke na les sites ba vite problème ezali pour ya boko na base ba chef de famille ba ki na ka bisika songolo ba ko ko maluba moko ko ete famille spirituelle ezali ya ko bisa te et ça, on a appelé un des combats à Biki. Et c'est ça, on va parler de ça. Si on va y avoir un Biki, ça n'a pas dit, moi, on va dire. Parce que si on va autant qu'il est qui est fait à la JC, on a, il ne va pas passer, on a dit qu'il est temps pour venir à quoi faire. La Biki ici. Solution sur la débat là-bas. Il y a un moment dit, l'introduction à Bisso. Moi, je veux que vous allez développement. Donc, il y a un rapport à la science. Mais tu le dis tout le monde là bas. N'est-ce pas dire ceux qui voient qu'il a Simbi, moi qui est Bible. Les actes là pour nous c'est que Égypte est à la Kaboui. Royaume Congo est à la Kaboui. Mais il y a un tête au Yawa. Parce que quand on dit un 5 siècle peut apporter du sona et l'autre côté, tu es à la décoration. Pour la toquer là, il faut que ça là, mini. Ndesi na sikoyo tokopesa to ba pisi ya solution ko mona boy molimo ndela ta tota musu soki la tita musu ndé mutakotami ta mutakota mana ayaka na maboko na ina makolo na ye ngolo ba kita ba koli abandi kosala ta kosala lelo ko sima kaweza na maboko lelo ko sima kaweza makolo lelo ko sima kaweza mutu mona kanisaka ngolo ba ke tota musu ni ezali elamba o molimo lati directement il faut comprendre que tant que tu es dans la maille, ou dans la tête à maille,
pour nous faire la carte maï mundele asala ilamba to béni sous-marin il faut la taille ilamba wana ndo ko la carte maï et la bande to ko la carte maï bazwa mu pepe ya libanda oxygène ba tiengo na kati ya logo za na sima wana ti okoti na kati okoti na mu pepe no ni ya libanda kuna na kati ozopema mu pepe oza libanda et la wana sous-marin de yo la ki yako mais yo za ilamba ti de ko na tota musuni ko quand on te à mon lit, et là, on va te dire que d'autres oyo, et ça n'est pas bon. Mais la ma oyo. Donc, on l'a fait pour le monde, on a musulmane, tout le monde, on a gagné. Mais vous savez, on ça là, et ça spirituel, ça on a gagné. Mais et là-bas, et vous savez, on va aller dans la peine. Mon niveau de qualité, va y et ça m'a dit, les 8, et ça m'a dit, les 8, vous savez, on a vous savez que les 8 problèmes. Et qu'est-ce que les 8 vous aussi, c'est un problème. Pour le boulot, on dit, c'est que, les gens qui ont fait des amis, ils ont ça, les gens, les gens ils ont ça, les gens, esprit. Ils ça, les gens, esprit, pour nous ça. Si on nous dit, nous on a dit, moi, il y a quand même un mon avis sur les athées, mais à dévier sur le physique, la vie. Moi, je me dis à dévier sur ma qualité, na biso ko la rapport à former biso na lolenge na ye, mais ce ko yo sala ke botala constant. Moi na nyonso, ce ko boti moi na bali kokola, ce ko komi na première secondaire à l'équité. Ce ko komi na deuxième, pour na que vous avez choix ya option na ye. Moi na ko ma ma classe. Un sunanda ko papa ye dit que moi na kidaki wa. Na kidaki classe. Moi, je suis commis à été, à partir de notre école, il y a pour ça l'école missionnaire, donc il y a quelqu'un qui a été et il y a un paquet, tant qu'on a commis là, donc esprit naïe, et coquet, donc il pas la carte de corps physique naïe, donc mon lit, mon aïe, a pas la carte de tout. Bon, c'est et fou-moi-mi, il y a mon lit, oh, mais pourtant, on a eu la carte de voir, et ça, même l'option, on va dire, il y en a un côté, on a une mission dans la famille. Tu vois, on a une option. Il y a un peu de ma classe, à peu de temps pour la naïe. Si vous avez ma porte, on peut dire ça par mot, il y a des choses qui sont à tête, moi, on appelle mon nez, les altés, les babos, comme mon film, et puis, avant la mettre, vous voyez, mais ça a ma famille n'a pas non, que va t'arrêter. Parce qu'il est payé. Donc, il y a un système au modèle à télévision. Tata Mokeli a requis la mili mon abisso pour les gens la passion de Zalina Yango. Mais tant qu'on a dit dans notre système, on nous a dit dans Yango et qu'il faut payer sa mission spirituelle au Yéni. Donc, homme religieux. Parce que les gens qui ont fait des religieux, on va suivre spiritualité. Quand on a créé la religion, on a la religion, on a la religion, tout ce qu'on peut faire, on va dire, parce que on va faire on est religieux, il y a un moment où on va former spiritualité pour n'arriver pas à orienter la physique qui a baillé. Ni la mot variété. Tout le monde dit tout son nom dit parce que la carte n'a dit non. Va pas que nous sommes basali, va chercher le basali. Tout le monde va vous dire pour comprendre que comme la masanga, kindumba, thé, tout ça les locaux qu'on a dit dans les locaux au quotidien sur le site internet, tout le monde va filmer pornographie. Bâtir beaucoup d'années. Tout à l'heure, va filmer, il y a tout le monde va pas terminer, il va payer, il va Winchester. Va filmer, il va Winchester. Et si va filmer, il va machette, il va épée. Ils ont appelé la tine dans la boule. La tine de la télévision de la TV. Parce que les gens ont déjà filmé pornographique, aux ayomoko et même la dictature. Il y a pas de. Si il y a un film, mais il y a combien de dictature ça m'a dit. C'est que si tu as l'esprit là,
nayo. Est-ce que la film est total, il y a un qui nous battait. La film est total, il y a un qui nous battait. La film est total, il y a un qui nous battait. Parce que au la terre, on va continuer à faire un mogo, à zoomer la master, à zoomer la base. Il y a un niveau pour ça, pour ça de l'amour. Non, on a victime d'amour. Dans un cas, la film est bonne, la film est Nigeria. Si tu as un mot, tu as un et Nigeria. Et si tu as fier, pour moi, on a la terre. Mais il peut la mission, ça la mission. Au niveau de la signé, on va dire qu'on est comme un coffre vert. Tu vois, il y a un téléphone qui est mécanisé à la Congolais parce que pas un modèle à la moi un documentaire, les bannières, sur les films, des animés, les films historiques, des films de Babata, et les quatre pouvoirs. Mais pas la mission total novelas. Vous n'êtes pas capable de lire, moi, c'est un livre. Il y a un peu de TV, l'homme n'a pas de qui moi, on a dit qu'on n'a pas eu la vie. Dès qu'on t'a dit, la TV. Donc, quand il y a distraction, ma casse, c'est que, la distraction, il y a OK là, ils ont les cas, on a distraction, vous savez qu'il faut qu'on ait 90 ans, vous savez qu'il faut qu'on ait 80 ans, vous savez qu'il faut qu'on ait parce que nous avons au salaire qui est l'autre côté. Au comité qui a dit na yote, on a dit que c'est espoir, na bilo kabandeko, ne au ministre yo moko keto. Si on a évité, là soit na mbela eza ya yo to ya nzambe. Mon dit donc il faut tokaliza, toye kosala nini. Parce que ceux qui on est qui bosso le ministre, muda, le mona ne lamba. Dans mono, on comprend les gars. Parce que, les Pouta, les habillements européens, tout habillement africain. Pan, les habillements européens, tout habillement africain. Les Africains, c'est pour nous, les habillements européens, tout habillement du monde africain. Le monde africain. Le monde africain, Boubou, nous devons faire l'exécution au Sahara. Les Pouta, nous devons faire l'exécution au Sahara. Le travail est que nous tournons là-bas, nous avons des spirituels. Souvent, les gens qui disent si vous avez Jésus, si vous avez des spirituels. Parce qu'il y a un mot, tout ça la nuit pour la bouquille, tout ça la nuit pour la bouquille. Tout ça la nuit pour la venir dans ce matin. Tout ça la nuit pour être ce que nous avons fait, et matin. Combien ça la nuit et matin parce que nous devons se cahier awa. Abadika commerce qui va mon resali. Amadi lobi kuna sali société a engagé biso moko. Mais biso moko na moko so bandika ka. Et comment il a fait ça la nuit? Il fait quoi? Muto atala Samsung. Et so kufakala. Mais Samsung est ça la nuit. Les autres vivent compagnie avec les familles na ye. Parce que vivent la compagnie wana et ça c'est donc génération. Vous vivez mais biso mon papa ça qui na mbongo. Tant que papa Koufi, ma famille se les a dit. Ici, nous sommes avec l'année de Bango, le bagage avec la Bomali. Il y a qui? Parce que les gens qui sont en Congo, la Congo, la Bomali. Donc, avant, nous avons un bon malade, nous avons dit. Et dans la manière dont nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit, et on a dit, dans la qui c'est une femme. Donc, avant, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, qui c'est? Ce sont les gens qui ont dit, qui c'était Mayeli? Parce que Mituka, moteur de gars, ah, bah, on a fait la bombe. Là, il y a un peu comme partout avec Mituka, voilà. Bango qui va dire à la mort, au bobé, à la moins. Et c'est pas la mort économique. Tout va dire qu'on va dans ma salle. Si on donne une place aux animaux, il faut présenter au basal. Et les amis négligents, il y a du monde. Il faut qu'on fasse la Dieu là. N'y a pas de pouvoir. N'y a pas de fungimbangu. N'y a pas de balongo. Nous allons voir pour la mondiale parce que nous allons regarder confiance à la vie de Sani. Et la mouka. Il y a ma bunda qui n'a pas. Les lots, ceux qui ont pour le bélaï, nous avons mis, nous avons ma paix, il va être là-bas. N'y a pas de pouvoir tout ça dans
ni bakanga batwala balobaka baminoko balobaka te bakobaka bango nde problème toza nango ya kowana Yesu ayana mokili esi Yesu apundelaka lola to apundelaka mabele mission pene ya Yesu ezalaka nini akoma wa lokola koko na David eza bien écrit na kati ya Bible akoma wa lokola koko na David David azalaka roi ya lola to azalaka roi na physique yango esalaki héros de pesa ekanda parce que meba beta ye coup d'état ya babakaka ye na foi eza clair otanga olongola na esprit na balolani otanga babe esprit set otika ko esprit set na mutu no otanga yango batanga ngo kana ba mission tanga ne bakomi ko comprendre ba prophète nyonso ba na mutu ba kundela mabele parce que richesse makasi ya bato ezalaka mabele wana yango ekosalisa bino telefone mabele wana ekosalisa bino micro mabele wana ekosalisa bino kamera totalaka mabele wana ekosala soki mabele na bino etekali ni ekomisaka bato sikoyo pauvre yango nzambe atindaka bato mpona baya kokundela mabele yango omonaka baprofete nyonso baya bakolobaka nzambe bakoko moto atindinga atangi mpe koba bakoko yango Abraham Isaac Jacob azokakola deja ke bino soki kozala bino na koko te kombo Abraham seke koko na bino ye te so Isaac koko na bino ye te to nde tozalaka boye ti tosambelaka ti tobelelaka na biso bakoko ya bato mosusu bakotikala mpe kosunga biso te me koko yayelaka yo na ndoto alakisaka yo nsukisi alakisaka yo no bakolia abikisaka koko na bino nde koko wana lisungi ya makasi epai na yo na yango longi omona ntango table kozala koexplike sikoyo relation nini mutu azalaka nango na molimo na ye mpe molimo ezalaka na relation nini na mokili yango ya molimo me na opesa bino exemple moko soki tozwi pile kaka oyo totiaka na batorche tozwi singa mibale totie na motu ya pile totie mpe na plus to mpe na moins topelisi ampule ekosala nini epeli parce que rayon de courant eye yango epeli mais soki ozwi le même pile otiengo na tozwaka ndeti tol moko ya ebende ozwi plus otutisi na tol ozwi moins oke kotiango lesika na ampule plus mpe otutisi oka na tol wana ampule ekosala nini epela te epela sikoyo ndenge Ils ont la masse dans le courant. Ils ont la masse, mais à couper la faible. À couper la faible. Ce qu'on m'a dit, c'est que tol wana, il comme moi belé à opération. Donc il faut que moins awa, côté plus awa, pour tout ça pour opérater. Parce que plus wana quand on tourne la vie du wana, à cette puissance il y a pile. Donc espace pour les gens même dans la table la puissance là. Mokila moli mopeza bongo na biso bato ti tofandaka boye na butu soki tolali toloti na mokila molimo omwa poloti bino ozotambola otie place boye obimi ozoni boye obimi me motu alekakaki wana aza na moi amonaki ozalaki nini olalaki me ntango alamusi olamuki obali kobeta ye lisolo naloti nazokende ville esike amonaki otango oke me na ndoto nde esika okendaki nini esika okendaki ville c'est que monde wana oyo totambola ntango yo oke na ville e mosusu na ndoto wana olotaki omati mpe na kati ya motuka osali nini okei siko motuka oyo omataki kuna awa mpe mituka ezalaka te seke kuna mpe mituka ezalaki ezali donc création oyo tokreaka awa ewutaka nde wana na molimo wana siko soki toza sude na molimo wana nde milimo wana ekoya siko osali olakisa biso yango mpe mundele ntango ayaki aye koyokisa biso boye les éléments matériels nde akati biso sikoyo relation na mokili na biso ya nini ya molimo donc tokomi sikoyo na relation na ye ndele nde kaka okoma soki asali alati elamba tombole esali nini eye awa soki alie ya malamu ya mabe esali nini eye awa donc tellement okomi na relation na ye moyen soki la mani spirituelle na bino ezaki tomoni yango omona ke soki kaka bato bateli babite tolanda
moni nde sikoyo bango nde batikala nde baoeza ezali esprit démoniaque kolanda makambo bakoko te bakoko ezali balien kolanda boye soki azomosana ye moko paster elobi aza nango wana eza ya nani ya papa na ye papa nde elobi nango elobi na ye eza ya nani ya papa na ye donc ye azoloba tolonga na balien mais elobi eza deja lien donc ti omonaka bango wana tomoni azala pena forme ya papa na ye eza nini eza nini kalifaya longola apalola wana mpona koma na elobi mosusu wana tolobi alongoli lien biso eloko kaka biso bakolaki nzambe ndenge aza wana eba soki mwana aza azali mokuna abili tia kobima nzambe azali soki wana boya nzambe yo ninakende lofemi tobangaka na biso lisolo oyo totongaka ndako ya mabele olala kuna ndako yango kuma kobanga ndako yango keba ndako oso na ndali na kokola ndako azima yo olala ndenge donc abitenge lisolo moko ya lwela oyo na bamona na yo te yango ekoma kobangisa biso keba bata vivant baokende lofemi ye moko pase akoma amoneza lifelo yango masolo balifele banda te pimi likati sa ebi kombi bakufi na kati nde yo lelo nde siko kobanga yango tolongola makanisi wana bilenge bagene tolongola makanisi wana soki tokozalaka na kati makanisi wana tokoevolue te meme kaka na conférence te toza boye soki aboyaka na makanisi wana otunanga mituna omuta sikoyelamba boye oya okende nini yesu asali boye omonaka na koti kaka na makambo wana baliko oyanola bino nini makambo wana yesu siko makambo mpena oyo ifo ya otuna siko ndenge nyika tokozala eloko ndenge siko tokozala siko esprit moko tokokoka contact na ndenge mwaye otunanga eza te koto oyo modilo eloko ekanga biso kaka spiritualité moko bayeda biso ekanga biso écoute il faut toévolue parce que mindele nde baza wana baza na bisika na bango oyo bakenda kozwa baformation esalaka bakenda bachinois baza mpe na esika na bango oyo bazwa baformation mpo basala nini bakenda siko biso bayido bato yango oyo bakopesa baformation baye deja bazali deja okalife bango bandoki okalife bango boye okalife bango boye so ntango nini tozwa ta ya kofusana bato wana mpo na loni kuna tosala mpe babiloko na biso tokela mpe bakompani na biso tosala makambo na biso toleka kaka tala ye kuna za boye tala ye kuna za bata kufomba basalaka boye baliaka boye eske kolia bapekisi yango te okoki koya mpo okende kolela yo biso mpe na fo bapekisa biso kolia te nayisa biso eloko moko nzoto na yo bakelango na il faut bien construire biloko ezali naturel ndenge kokite eokipe sikoyo yo moko olingi baketa il faut naliaka mingi mingi naturel place makai misa ndeko moko te bakoma kolia te oyo kolia te mais sikoyo bato bazaso barécupere kaka eloko babakima ata souvent basali boye mikolo ekuti koleka babie baza bato bakabila bazalaka bato bakabila sosolaka biso te na 1960 tokundela ke indépendance ya Congo parce que tokundaka mpona nini mokonzi azokamba Congo na ntango wana azalaka belge wa belge azokamba en même temps Belgique en même temps wapi Congo nde yango esalaka bamutaka savubu balongo wana nyonso bakubu wana nyonso bakubi basanganaki mpo babengana mindele wana ntango babengani bokonzi komi na maboko banani na maboko ya biso bayini siko kobanda kaka oyo bakomaki lumumba na bandeko wana nyonso nde esika siko bokonzi na biso babanda kobundisa yango donc meme mobutu ntango ayaki baokundiseka nini na bokonzi yango meme musekaka yeko bakomini kaka nini na bokonzi yango donc siko biso toza religion nini africaine wana doctrine nini africaine religion nini africaine ntango tomoi so mokonzi biso aza moyindo atelemi wana tokanga biso tokosoutenir ye te. C'est clair. Même il est comme la présidente. Si nous le faisons soutenir, parce que sur la télévision président, la colonisation est solide. Nous avons dit bata bata femme. Place au final, nous avons dit à Kabila. Il faut que ça la voie. Hein? Bon, il faut ça. Ah, on dit que la vidéo peut être vidéo capable d'appliquer. Nous avons dit que la volonté, Kabila, nous avons dit que la pour la moussa qualifiée ya bayido mungu nanga lataka bino mpona kokolelaka biso nde maka kokimaka biso yango nalobi ete lobi toya pena na mbonga oyo esengeli 15h30 wana mpona tozwa temps ya kotelema tosimba ta mwa clé tokomande ye monde spirituel esalaka parce que toteka mote jour mpo tofaire comprendre bato
nini yango oyo esengi na biso na eleko oyo tozala wana ekozala malamu tokoevolue bien nde kokokomprendre esika ozali na ndenge olosaka ndoto na ndenge okolongola ko makanisi no ya esprit mabe moko boye ezalaka parce que okoti kaka na sens ya esprit mabe boye tokela ezalaki eloko mpe tosala ke toevolue te parce que bayindo bakabola biso to olobake ndeko na nga oyo akosala eloko moko ya malamu azosala eloko ya malamu ngai baoya epa na nga bayeli na ngai eloko wana osala eza ya kisi ye mpe bake koyebisa eloko wana eza ya kisi ye moya linganga eza te nga mpe moya nalinga ye eza te donc mindele akotisi divize premier renye na kati na biso na biso yango esalaki moye mpe oyo loko kosombela mama natekisaka fufu eza te parce que sosombeli ye pa osala nini akokoma na bongo mais bango moko mindele soki baye awa baza bongo yango moni tokozonga lobi mpona tolingola eloko wana mais toya na ngongelongo bani mutu ntango bani okenda fufa mokomi mutu afufa mpasi lelo komamema na ye bate bato france batambolaka mutu na se makolo likolo nayebi te parce nga mpe nazala na mutu afufa te nga mutu afufa te nazala mutu ababoti na papa na mama na basali babotaka baza nazali mutu na bango me nakundelaka nde na lisanga ya nini ya fufa eza mutu afufa te mais biso ekolongo ya biso na kolokation wana toza barévolutionnaire toye kolamusa conscience ya bayindo ifo bayindo balamuka bayebaki maboko ya yele abokama nango eza mpona esala mutu na ye eza mpona ekanisa alongola na bicomplexe tozala nango mundele aza te tokoka kofana na mundele te mpe mundele aza likolo pas question mundele aza na motunga mpe azala nini ndela za makanisi ngapi na zala nini na makanisi eloko oyo ezongisaki biso nsima ezali spiritualité mais sikoyo ezali spiritualité biso ezali nini etelemi parce que tozali na basali ya nzambe na biso tobengaka bangunza bango epa na bango baza basango epa na biso banani bangunza soki nazala likambo na kopusa na pene na nani mpona ngunza mpona lakisa ngai nini nga na kosala nde yango nde eza na ntina yango tobengisaki bino mpona tosolola mais lobi toya na ngonga ya malamu tokende ntango conférence na biso eza yini ebandi mpona tokosukisa na ngonga tokosukisa bozwa pe temps ya kosexprime eloko ya kotuna mituna na bino malamu oleki ezalake moko to mibale botuna moko to te bozwa pe temps ya kotuna ngapi nazala ntango osala nini ya koexplike abanzi naitolengelaki mpona kosolola makambo ya lelo yango kosukisa bango na ngonga libala bayindo tokomi na eleko ya kokela kasi nini esalaka ete ata tonga ata bouton ata tige ya alimenti oyo ya pamba moyindo eza bie oyo elekelaka ye kaka boye na basi toyoki expose kitoko ya ngunza ezalaki eza trop clair bazwi ngomba ya kolimolela biso yango malamu kasi epesika mpasi mpe mawa makasi mpona koyeba ete soki tokelaka te eza mpo toza coupe na relation na bakoko na biso nde nakanisaki eloko moko boye na kinshasa biso tokoli na kinshasa toyebi eloko moko boye oyo moto nyonso ayebi awa échangeur ya libete na bandi échangeur wana biso banda tozalaki bana mike soki boke mbala mosusu na fiki mama zoyebisa bino omoni oyo esila te na basi toyebi yango esila te eloko oyo te ezalaka bozuka oyo nini oyo échangeur mais esila te mpona nini esila te batonga bachinois bakima na plan yango mboko esilaka te na basi ezalaka bongo to biso toyebeli yango bongo na kinshasa sikoyo bino bokanisi rdc bazangi mbongo kosilisa échangeur wana mbongo ezali mais esilaka te mpona nini plan bakolo oyo bayebi conception nango basala nini kasi biso mpe bakoko bakelaka babwanga mais ngunda bapesa exemple moko ya makasi lelo samsung ezali mais toyiba samsung akala ndenge ezalaka ya kilo ya minene mais samsung eza kenda kono likanisi mais ndenge nini basamsung ezokela mati lelo mpo continuité ya likanisi ezali nini
ezali na baoyo batikali lelo basinspiraka kaka na kolo likanisi wana. Mais lelo biso batia mundelo wana baoyo wana baza banani bandoki. Mais ça le roi lisolo ya échangeur. Esila te mpo bakolo plan bakomba plan na bango mbongo esila te. Soki tolingi lelo plan échangeur wana esila ndenge basaka kuivre wana likolo oyo balongola po tomona kuivre wana lelo balongola yango. Il faut recourir na baye basala yango. Na bandi exposé ezalaki très clair. Bayindo soki lelo tosukaka na niveau kwanga wana po bakolo likanisi tofika bango siko bango basala nini bomoi na radio cassette ezalaki na bouton moko babenga yango pause. Soki ozoka nzembo moko bien nena kimatipanda parcelle ekoleka na fini nini pause. Donc tina kokende na ngai nasali makambo na nga lela kozonga nalingi nayoka mwa siko na fini nini pause. Eba pause kaka ofini yango ezongi nzembo esali ekontinue esika oyo osokelaki. Donc soki tozongi na relation ya basede na biso bakosala nini bana ngo batosi biso sikoyo olie totika bango na niveau totikaki bango ya kwanga kaka pause bakwanga ntoyi esali nini. Nde tokomi na ngonga oyo tokopesa maloba mpe na assemblée na jeu de questions réponse baye tolandi toza na posa ya kotuna mwa mituna tokotuna mwa mituna kasi mituna na biso mingi mpenza ekadre na sujet na biso ya kotalisa ete mpona nini bayindo totikala na niveau wana sikoyo tokosala nini na badomaine mpe boye na boye na boye nde tomeka kotuna mituna po ete ngunza na biso oyo baza na biso elongo bakopesa biso liyano. Nde bongo na eteni wana ya mituna lokola mpe toza na bapandisango awa tokolinga mingi ekende na eteni na bango bandeko na biso bapandisango nde ndeko Tambi mopandisango ya RTVS 1 soki bokoki kozwa maloba na ntina ya kokoba na eteni wana maloba na ngambo na ndeko. Bonsoir bandeko. Eza esengo mingi vraiment na mokolo mwa lelo koyoka na ya kafu oyo toyoki awawa na bati mpe naliki ete ngai moko ti mingi navandaki awa etei ngai mpenza ya mingi par rapport ya makambo nayokaki lobi na conférence de presse po nde azalaki face bapanzi sango kasi lelo nde aye epai ya bandeko banso na oyo nayokaki lobi na oyo nayoki lelo namoni demonde ya bokeseni par rapport makambo nayokaki lobi nakanisaki esukaki mpe lelo susu nayo kovivre continuité ya bamakambo wana kasi ntango nazopesaka mituna na biso vraiment mutuna ezala ya moto moko ntango otuni biyano ezala ya bato nyonso po ntango babayanola moto nyonso akobeneficie na biyano bapesi yo ntango ozotuna plus mingi ekendele na bamasolo oyo toza na yango na mokolo mwa lelo ezala biso bongo ezala te ke tobimabima omoni meme ngonza mpona ekoinsiste totuna mituna oyo ekosala ete po tomona développement epai na biso bayebaka kozala nini matuna ezalaka tozalaka na deux sortes ya mituna mituna mosusu ezalaka ya ndenge ekonko mosusu ezalaka na susi na yeba eloko etumisaka nga yango natuneli yo oyo me mosusu ezala ndenge ekonko ya ndenge ekotsala ezala mpenza malamu mingi te tokende na yango na baforme wana pamba te conférence oyo esalami na ntina eteke ngonza eyebana conférence ezali na objectif moko na ntina ete mayekosolani lelo ezali bomoi na biso bomoi ya bana tokobota bomoi ya baye oyo nyonso babaye na biso robi nyozomana kaka nayaki mosuloli mokei oyo nyonso na mokili moto asalaka ezalaka kote mpona nini kaka bamasolo esalama kotala age oyo ngonza aza na yango ebele mpe ya bato baza mpe na age na ye lelo bazosalisa bakermes
lelo bazomona bato ya bapiknik kasi botala elenge mobali elenge lokola biso likanisa azwi avandisa biso bandeko na ye mpo tokotuna ndenge nini lobi na biso bozala biso malamu ntango tokobanda mituna ezala mpenza mituna te ya ndenge ezala mituna oyo ekokota mbuma ezala mituna te oyo kozala na ndenge moko te ekoka komona oyo bengaka deba moko ya l'infinité kozala mpenza malamu te nde tokomi na série de question ya biso bandeko nyonso amoni te kolandela ndenge monza bandai koloba maye mosusu asosolaki yango malamu te ndenge na yango okatelekisa loboko na yo tokokona bino tokotuna mituna na bino monza aza awa akolela bino na mituna na bino nde mati esoki na ngambo na bino bandeko nyonso amoniki aza na motuna akoki kotumbola motuna na ntina ete akokopose monza question mituna ebai na bino na bangi liboso na matondo na sepeli azalaka na lingomba to azalaka na lingomba te likambo te kasi masolo ekotinga na matoi nasangani awa na bayaya na baleki nasangani awa na bana na bakoko toyoki ndenge molobeli motindami wa kusi nayebisi biso eze lelo monga mituna te naosalisa moke boye oyo alobi ebele eza eloko mosusu alobaki ekatisi bino na matoi nzokande bokoko kusu awalakaki mbangu me ntango masolo na ye atambola ndenge aotambola matoi tofungulaka bwanya tosolana yango nangi nakanisa moke boye mpo na boye nakende molai oyo alobi eze na nzela apakiseli bino mosika azongisi bino na nsima yango epesi ngai mwa moke te nabakisi na ye naye kolongola te oyo ezalaki moke yango nalobi boye nalobi nini nalobi boye bakoko na biso bazalaki na biso tozali na RDC mais yo ozali na États-Unis okoma na RDC okoyeba ngonga yango na yango moke yangenda nabolokaka momalaba ya olimbisi papa eza kuna pesi mingi mituna kolandela mayengunza alobelaka kolanda conférence na bino vraiment intéressé biso tosepeli makasi nga personnellement naza papa Christophe naza mpe cohabitant ya bino awa navandi na ndako ezali nalandaka bino mpe mbala mingi na kati ya masangani ya bino nalandaka mbala mingi kasi na débat ya lelo mpe na sujet oyo boaborde naza na mwa mituna mibale to ya liboso malgré mwa mituna nakokaki kobakisa mosusu mais ndenge ngonza azwi mwata mingi parce que nalandi papa na biso abandaki présentation alobiki ezalaki échange mais namoni bosali mpe monopolisation ya parole pendant mwa ntango molai alors mpona mokuse motuna ya liboso nangi natuna est ce que lisanga ya bovane est ce que ezali église ou bien ezali mouvement ya révolution ya mibale soki ezali église doctrine nini oyo eza fondé toloba vovant eza fondé sur doctrine nini te mission na yango ezali nini ya
kobakisa parce que soki tolobi l'église toyebi mission ya église ezali ya koprépare bato pour les salis nde mission ya église nakei na eteni ya mibale oyo etali moto moindo azali kokela te mpona nini na korépondre na ndenge ya proche oyo tozali komona ya mokili tokolobaki moto moindo azali kokreye so tolobiki moto moindo azali kokreye te quelque part tozali mpe kolimite biso moko oyo bino bouti koloba awa donc oyo nzambe atie na kati ya moto apesi moto nyonso kapasité wana parce que tozali bato lokola mindele différence ezali te tozali bato toza na kapasité nyonso lolenge nzambe akeli bato nyonso donc atako totala te kaka eteni ntango so tokota eteni ya tobi congolais non mais na afrique totala afrique ezali na bamboka mosolongola mpe ke moto moindo azali kokreye eza na bainvention oyo moto moindo asali nakoki kokende mpe mpa na biso awa totala nini robot intelligent ezali invention ya moto moindo un congolais donc tokoki koloba kaka ke moto moindo azali kokreye te eza vraiment to négatif. Mais je pense que tout n'a pas d'azaki dans mon mibale. Autour du biso, celui qui va me aller église, les aller révolution. Koyoka kaka kombo ya vivamu, vivamu ngolo ba vutuka, bana, pambu, uvidila. Zana kikongo. Yalingali ngolo ba zonga, nesika, ukundila. Zonga koyoka kaka zona na esiko kungela c'est que la révolution donc zona on peut évoluer parce que nzela oyo tokendaki tokungaki yo bali tozonga esika tokungelaki po tozongela nzela na biso tozalaka na yango ka donc nous vivons dans révolution église ezali ecclésiase eza mot chrétien biso tozala na église te le biso tozala na bakiloko ndenge moko soko kiyeba bamusulman baza na baeglise te me baza na bamoske ndenge moko soko kiyeba bachinois baza na église te me baza na dojo biso tozali na biloko vamu mission na yango koréhabilite l'homme noir donc kozongisa lisusu lokumu ya moyindo oyo ekunga les missions que vous avez là. On a Baïdo Bazokela, nous avons invité pour Bazokela TT, Baïdo Bazokela T. Au moins, il y a et pas d'ordinateur à l'âne. Il y a une télé. On a réparé, même si on a fait la date d'Akou, on va pas aussi pour donc il y a même des habitudes avec rappel sous besoin monter et à mutuka oyo améliore la vie na mutuka oyo mais difficulté za mingi et mususu pour nous ça bloc moni pour nous les locaux boy des c'est quelque chose ozali parce que on a son OK on a biloko mondial biloko mususu asali ya côté donc azuika kasali abambi donc azuika abambi ne bobo kokela ngolo bani olomoli produit l'état prêt et comme l'état fini ni en création n'est pas pour le mission bazwaka ma belé ba lambia komi bilunga moni ba kelaki ni yango na ndi tout lobe mais oyo mingi zo sala ma awa ezali ka bazo sakisa azui loko ya salisi mais ce qu'on pense c'est que même quand on est même dans l'académie des beaux-arts comme biso kobeka wani mauvais art omona baza na facilité ya kosala bikeko donc asali bloc monté mais ekeko mais soki kisi sala bloc monté wana original akokoka te nasali kaka ekeko omoni nde esika biso tozolobela soki moyinda alingi akenda bokomona nde akeli parce que même micro oyo
moyindo il faut sala abana na ko sala nanu parce que avant na moyindo akela il faut ibana moni matoi l'exander tinga na zolo ba bino ko sali zolo siko na kati yao singa nini we kangani ante ngai na yo ona yo exact yo zo moni le côté yo benga ko vie mais elle spirituelle la vérité parce que tu es tambola ozoyoka nini pene na yo mupepe oyoka mupepe tant que ma mbangu oyoka nini mupepe olenga yo soki ozopasola nde mupepe soki ozopasola nde mupepe katikati awa eza mpe lite na mupepe na mupepe yango moni mondele asali telefone oza mosika abengi yo babengi baonde ezali baesprit oyo eza na kati ya nini ya vide oyo siko soki olikokela efi bakotisi oyeba soki nini baesprit eza na vide oyo mpona yo kosala nini osala siko support oyo kosalaki baesprit wana eserekipe na kati ya support wana ntango ofini ekote na vide oyo omoni tro maîtrise wana moyindo aza nango anango te mituna na ngai ezali bale mituna na ngai liboso na papa ezali boye papa alobi ke tozokoinvente te oui tokoloba oui comme tokoloba non mais na kati ya invention na ye alobi ke po toinvente il faut tozongela nzambe ya bakoko na biso avant toinvente question na ngai ezali boye tokozala nini po tozongela nzambe ya bakoko pourquoi natuni question na kati papa parce que biso oyo toza censé ya kobema homme africain oyo tobenga l'homme noir mpona koyeba nzambe na ye tozokende na ordre dispersé cela veut dire quoi chaque bato oyo baza na l'église des noirs baza na mateya na bango oyo eza différent na l'église wana eza première question na ngai deuxième question na ngai ezali boye nazopose papa na lobi boye bakoko na biso bazali koinvente na exemple ya bwato peut-être babanaka na nzete bazotraverse nango bamai mais na makolo kozala mai nganda kosali na beni lokola asali na koi na mai nganda kosala nini akolia ye balabino to évolue batimoli nzete komi libulu bakomi kofanda na kati jeko nazokende ndakisa nazokende mange nazalaka kuna te basali yango akomi kokatisa ekomi technologie na bango question nanga nazopose papa ya moyo alobi to invente biso africain oui c'est bien bon mais question nanga ya moyo invention tokosala ekozala invention moko ancestrale ou na technologie moko ancestrale ou bien la technologie moko moderne parce que nyonso tozosalela tolobasi déjà esesalama soki osi bwato yango lelo koma bateau soki osi kopo ya libaya yango ekoma kopo ya libende ou ya porcelaine siko invention tokosala est-ce tokosala na ndenge ya ancestral ou na ndenge ya modernisation voilà des questions c'est pas question mingi na vita peut-être nous sommes posés tozali kolobela sambalobi kwa bayindo tozotambola na orgue dispersive elobaki na bato bazali na message na bango mpona nini te tosangani tosala force eloko tosala eza nango likanisi ya malamu oyo olobi me yango nayanola nakokenda na ndaki na nsima na yanoli na motuna soki osombi isi okende nango epai ya tayer mpona tobola elamba siko yo moko ozala place tayer azotonga omona akokata isi akatikati yango yo moko ezopesa okanda oloba ozobengisela kati isi te me ngonga moko omona bali kosala nini abali kokangisa yango ekomi elamba oyo ozolaka eza kaka mpona kolakisa bino bayindo oyo bakungi baza mokili mobimba nde bakungi bakoki kotelemisa motu moko te na kwa moko mpona te ya baye mosusu baza na ngambo mosusu bakotelemisa bisika mwa ebele me lokola tozotambola tozokende okokokemake ndenge tozokende tokana kosangana mpo tosala force sikoyo oyo tokotelemisa religion africaine ya mibale ekuyaka
Ah, Élévation. okosala ekosala ya sika okosikaza lisusu mpo teknologie ya bakoko to bongo ekozala na eleko oyo na teknologie oyo papa eza nango malamu ya koyanula yo mais soki nayoki nayanula malamu mpe kokomprendre okoya koremarke meme telefone oyo yango esala boye ezalaka ya monene baye oyo basala deja étude ya ordinateur soki batuli bakoyebisi bango ke ordinateur ya liboso ya kala oyo babengaka enyate ezalaka forme nini ezalaki forme ya ndako bakondensateur na forme ya ndako mais lelo ordinateur ya lelo to bongo parce ordinateur yango mpe telefone ezaka ordinateur mais basala siko bakondensateur ya mike oyo ekota awa na nini mikolo bana réalité soki tolobi tokende bato ya liboso ndenge nza bakelaki bakozala mikende tuzoza te fali bazala monene parce que moto abimisaka kaka oyo nzambe azala nini oyo asala bon histoire neti ya bato dinosaure tomeka koresone nyama wana azalaka to azalaka te bon wana tokosolola ngo lobi ike meme motema na biso bato ezalaka talawa mais ezokonda te koyi moke tokoexplike yango mpe création ekomaka eloko nyonso mosa kokreasa elobi mabe mais tanke afandi sika azobongisa nde ezozonga normal ndenge moko na bilongi ya bakoko na biso ya kala sotali bilongi yango ndenge ezalaka ezalaka nini bavilain mais tala bajeune fille ya lelo sotali bilongi ezali eza kitoko donc tanke tozopusana tata mokeli mpe azobongisa baerreur biso mpe batanke tookela erreur mpe ezala nini ezobonga bakoko bwatu yango nde moto ezali pakebo bwatu wana yango moto ezali pakebo okoki jamais koboya bwatu po ezali koko ya nini ya pakebo komona te ndenge lelo emoni yango ekomi kitoko na lolenge wana nde olobi ke eske biso mpe tokosala tolingeta tokoka kosala bongo parce que soki otala mingi badocumentaire okoremarke boye na Congo Brazza eza na ndeko moko kuna asali courant na manioko na nzeta manioko abimisi courant na nzeta linyoko donc apesi mpe na oyela bino lobi documentaire wana alobi ke c'est normal ntina fin fond ya mboka apartir manioko tosala courant oyo kopelisa bavillage wana eza ya kolekisa yake tokokenda kolenga mondele parce mondele asala courant na mai mais biso ndeko wana découvrir courant na kati ya nzete ya nini ya manioko siko courant ndenge koloba ndenge ezopelisa poule eza courant ya malamu te courant nyonso ezala malamu soki amwinde eza nini yango mpe ntango ekopelisa ezalaka nini donc koloba teke eza moderne te mpona peli te donc création ezalaka eloko ezalaki te ezali nde ekomi nini création donc ntango tokokela tokobalana kaka tokoleka kutu bino bomona su telefone eza riche biso tokosapakesimoki mamalaka moyindo kaka koliyeba kosala bikunduka oyo ekokamwisa nani okolelaka wana ezali soki ngoka nango ekoki ndenge tokoti na processus parce que na ezalaki soki oye na vuvamba otela yesu oya yesu mais lelo yeba wene biso nini tokoti na endekwa nini ya kokela seke tokoti na période oyo baesprit scientifique baesprit ya kokela ya bayindo eye sikoyo mpona kolakisa bayindo ndenge ya kosala nini ya kokela sikoyo zela okola soki tokola tozala baconférence parti par là okoma na eleko bomona meme na kati na biso lisanga ya vuvamba création oyo ekobima matono la karachi question nanga eza boye naza invité babengisi na kobengisa ba liboso nasepeli na akei question nanga eza boye ntango nayaki bayebiseli nga boye olingi ozala supporter oyo bapesaka mbongo po joueur abeta ou ozala joueur po azobeta na terrain nga naponaki nazala joueur oyo naza na terrain c'est pour cela bayesaki no Jean yaka nde na ye sikoyo nakosala ndenge nini mpo nazala joueur oyo nakobeta na terrain question nanga ezala mwana merci bakokomaki joueur obandaki kosala kobeta bale na ndako na yo ndenge ozobeta bale na ndako nde likanisi yo koyake
te nakoki kosuka awa te naluka équipe moko ya compétition mpona ke kosala nini nakende kobeta lokola ye alobi alingi te azala supporter nalingi azala nini elinga banani akobeta bale mais sikoyo aye mpona bakonfirme aza nani aza jandaire mpona kondimbola ezambu aza na posa ye bakota na etumba mabunda nini etumba oyo alobiko ya bayindo alingi te azala na ye libanda mpona komisaka bato baosala nini bazakunda yango nalobi boye ndenge kaka ofandi wana tata mokeli po akeli kolo na se apona yo deja ozala mobondi ya lobiko bayini nde tanto ntango yo okoti awa ngongano ekoki mpona otelema sikoyo na kobundela banini bayini ngongano ekoki sikoyo mpona obanda eza nango se soki okei koyekola ndenge kokumba na banzi bakolaki kaka bakolaki so bakumbaka boye bazongisaka boye basalaka boye bazongisaka boye soki oyebi yango ndenge okozwa maîtrise na yo kosala nini ya kokumba donc kolakisana ezaka mpa balamusa confiance na yo lo likambo oyo ozalaka nango kala balamusi yango kozongela yaka kota sikoyo banda kotanga maye oyo kotanga lobi sikoyo tokoexplike yango ntango kotanga eza kaka baolakisa mokili ndenge ezali okomona makambo baolakisa oyo yo moko omonaka na yo motaka koka te omoni nakopesa exemple moko ntango tolalaka eza na bamayi moko esalamela biso na ndoto olali me biso tobenga yango epo bapasite babenga ngo na ndenge mabe eza koexplika yango olali osituka okangami wayola yo mosanti okangami sikomi okangami olingi olamuka mozokomprene te ozokoka te obeki kokunda yo moko meme ozolamuka te eti yango olamuki te okimi mbango epai ya bapaster bayebisioni esprit de mort omoni bayebisa ezaka esprit de mort te ntango tolalaka esprit na biso ebimaka eke kotambola na monde spirituel siko atikaka cordon ya soudire eza neti moi mutolo ntango tobotamaka mutolo na biso ekangama na nzoto ya ndengwa nde bakataka nini mutolo eza kaka ndenge moni tomonaka mpe nzete ya manga singa oyo ekangama moi manga nde boti singa oyo ekangama nani ye mo nzete nde mutolo yango wana ye mpe nzete wana azalaki manga ye bakangamaki na nani wana kuna bakangamaki na nani na mutolo wana bakala ndenge wana siko ntango yo mpoza na physique awa oke kolota mutolo na yo esprit na yo na ame no ebalanaki siko esika okei okutani na danger moni okutani na danger moko kuna siko ame no abandi kobenga to esprit ezalaki ezonga sino te kotikala kuna nde yo sikoyo esprit siko ame abandi kolamusa siko corps esasa corps asalaka mouvement so asali mouvement yo esiko kosala nini okozonga mbango okoti yango ezalaka te efe wana eza esprit très spirituel mais eza kinoki te ezali omoni mundele abebisi morali ya bayindo na forme moko bandeko na nga mokolo conscience ya bayindo ekolamuka moyindo akokoma mundele azwi akomi kolia ye wana kokanga makambo na lolenge mokolo ka conscience ya bayindo ekolamuka moyindo akozaka mundele akati ya bato kolia ye na forme oyo babebisela capacité intellectuelle ya moyindo donc moyindo eloko moko eza explicable même na mutu mais ya okomisa ngo spirituel aza na explication nango te donc il faut kaka molimo santu nde ya kosala nini eya koexplike ye eza pire meko donc nayebi te mundele soki ake na mwana wana ya maladi il faut balandela bayeba maladi oyo bamonango te bascientiste na bango bakoti babiologiste na bango bakoti ezala mwana yango akufaki bakokunde ndoki te il faut basaka examen eloko nini ekomi nani mais biso na kongo soki moto apeli bakendeka epai ya sango alobi ndoki eza tata mwasi mama leki esili kaka ndeka balobi ndoki eza bango esili kaka bato bazobela mabumu bake na hôpital oyo docteur alobaki te maladi oyo tomona bato mingi bazoya mikolo oyo bazobela bamili oyo
vous avez un maï origine des choses qui sont pas problème. Donc on donne des études, il y a pas maï, le laboratoire où il pendant la ministère de la santé a quitté la régie des eaux, à ça les études, il y a maï, on a repéré ça partout. Sur un moment, ils ont pété, à tel battu, on a ce que ils ont bouillé. On a pas au salaté, c'est qu'à Monica a dit qu'on va lui faire un esprit démoniaque. Bon, il est au samedi là. Dans le niveau, il va baigner docteur. Vous l'avez dit? Il va baigner docteur. Il ne veut pas la chercher des arbres de l'autre côté. Il ne sera pas la main pour lui, mon ami. La monnaie au rabais, la monnaie au salato. Et il faut tout ça. Il faut développer science et la vision. Donc, la vision a d'aller vrai jouer beaucoup. Déjà, beaucoup de temps, quelque part, à Elisama même à Kamboana. Mon dit, les lots de psycho, beaucoup de temps, d'un part à part. Donc, on a un petit peu. Esprit aux gens d'amour, il y a un peu de goût dans l'amour. Il y a un peu de l'amour. Là, si tu fais un ouvert, tout dans la déco, à ta lobby, c'est pas lobby. Au bas de la botame. Ce qu'on va dire, on va botame. Yo mo va au monde, na makamusu ekula mukakati na bomo ina yo, moyo ndima yango, ezate. Parce que tout bota makana bidekona, la biso. Matondo. Toki makamunza bameki moko kotalisa biso mais ya kokamwa eza ke ndeti bolobeli makambo ya création wana kokela lokotala na Congo awa toza na batitre académique presque nyonso tobandi na bamaternelle toke na primaire tozwi badiplôme na primaire na humanité mpe tozwi diplôme d'état toke na bauniversité totisi toza na balicencié badocteur toke ntina bamaster mais ti sikoyo tokelaka te mais toyebi te ngunza otemi liboso na biso so oza niveau académique ya titre académique ya ndenge nini oyo te mosusu omopesa biso forme ya kokela mpona toza déjà na batitre nyonso awa mais kokela eza kaka te toyebi te oyo yo eza ya lolenge kani yango motuna na ngai oyo nazalaki na mwa kotuna yango wana ya mutu moda atuna titre académique ya nzambe mpona asala nzete atangaka wapi soki titre ya nzambe bozoluka te bo titre bangunza bolukela wapi parce que mutu oyo asalaka nzete ndenge mutu atindi banani bangunza mutu asala mabele ndenge mutu atindi bangunza siko titre ni bopesa ndenge bato ande wana bon titre ni bokopesa fumukimbango titre ni bokopesa ya kimpa vita biso na etelubu ya bapaya na bunda nazwa ata diplôme nazwa ngo te tina oyo ngana baboti tokabwanela ya wana moni na bunda soki tokutani soki mpe bato totanga na bango awa bazali bakoki koloba ke manoko azalaka mayele etanga akomi na esika ozwa d'etat abeta mpena donc mokolo nani oyo azozwa d'etat ifa kobima na ye missionnaire donc atali nani importance ya missionnaire na importance ya nini ya d'etat atiki ne d'etat akende kobima nini missionnaire aye na ndako babengani ntango babengani anyokami 3 ans to 4 ans ya konyokama na kati ya konyokama na bite sikoyo nakende kosepelisa baboti nakende kaka kosala nini examen d'etat nayenga mona malembe nakeki kosala na bar moko mpona zwaka mbongo papa mona na misombeli elamba na misombeli boye mpona azonisanga na kati ya famille na ye nafandi mpe kimia nakeki kosala examen d'etat nazwa mpe te omoni sikoyo lelo ozoloba na ngai classe dino na tana de pas na mona mona miracle donc pas tata mon diplôme il dit diplôme de ya mwana parce que lelo même sous ba licencié vous allez ah vous kinga na betel na on meka mon qui faut expliquer ndenge ni muta ko kokela ça grâce ya fumu kimbango fumu kimbango de akomisinga na niveau na fali ni atana moi na pesa niveau na pas ya bateau et ça yé mon nim dans pesa la niveau pas question na bapesaka moko na nyana tuna po le bandi barobi eteke moto kombo nani ndeko okebela na mbango ngenga moto abotamaka na mosala na ye na ndenge nini moto akobotama na mosala etake na mwana moke babotinga lelo nabotama na mosala ndenge nini yaona lingai na ye maloba epai na bilongo parce que moto abotami na maboko esalaka esalaka moto abotami na makolo esalaka esalaka moto abotami na misu mpe esalaka donc moto abotama na mosala na ye yango tolobi
tokomaki mwa reta malgré boyoki biso tosali tomonopolize tolobi mwa mingi mais tolobi mpenza te oyo toyelaki mpona nini parce que il fallait tokota pena profondeur mais lokola toyaki na ngomba oyo elongobani te na logique il fallait namema bino nanu nakomisa bino na esika oyo na kokomisa mpo tokende sikoyo na point ya koloba ke mosala ngo eza nini mais il faut koyeba boye soki tolobi na bino eloko moko tolobi ete mwana moke tindenga abotami na ndako epai bamindele batiaka banatiro ebele sikoyo ndenge mwana okende kosakana bazotala oyo ye azolinga mingi nde bakomona te ateke mosala soki azotonga mingi bandako na bajoue nde asiki akozala maso ndenge bake ti azolakisa deja nini mosala na ye ti aka mwana moke azolakisa deja nini mosala na ye ta bakokola nde batindi na esika wana te sikoseke mutu akotama nani na mosala ese nde kokomi donc même yo kokotama na mosala na yo badeorienta yo te yango seke tufe na oyo ezosala lelo Martin. So ezalaki kaka boye mpo totangi na bakole ya mindele tosambeli mpe na baeglise na bango bango bayesi biso ke religion etambolaka nzela moko to na science mais kotala bino boza religion africain bozolobola science science nini oyo bino bozotalisa biso oyo ekosunga biso mpo tokoka bono kocreye biso na religion batangisi biso ete bayesi biso science etambolaka nzela moko na religion te bino bozosalela science eza bondoki to bozotinda biso tozonga na science culturelle ya bakombo ya bandoki wana oyo tokokoka kosala te elongo te mpo baetangisi biso te bakombo na biso bazalaki bazoba mpo bazalaki na science o culturelle ya bango mais bino bangunza lelo bozozongisa biso na culture wana na science na bino bénéfice pene eza nini na kati motuna na biso yango ntango balobi science eza na potentiel mais na lingala mosala yango wana kala science soki tokomoni nzete eza science soki omoni meme mai eza science meme soki omoni omoni mutu na ndenge akelami eza science esali mutu po ete mutu abana kokanisa abana koraisonne eza science soki mundele ayebisa bayindo te babalisaka science na religion te po ete mundele ayebaki ete soki atiki bayindo na koyebi oyo bayindo bazalaka na yango ya kobalisa science na religion bayindo bakokuba kaka kokina wana sikoyo mayo oyo bango baye kokosa mayo fanda eza te yango tika akakola bango entre science na religion parce que osala nini politique tokabwani boye spiritualité politique na science na mosala nzoka nde ndenge kaka obotami homme politique obotami na loboko na yo obotami na makolo na yo donc obotami na mosala na yo obotami mpe na science na yo na kati na yo ozokanisa makanisi oyo okanisaka ezali spirituel eza physique te eza na motu moko tokokakolaka awa amonaka makanisi na ye to amona makanisi ya ndeko ndenge tofandi oyo mpe bookanisaka na omona ngo te o mpe oyo nga na okanisi mpe boomona te mais bozokemake oyo nga nazolobela isi oyo nga nazokanisa donc oyo nga nalobi seki ebimi directement oyo euti na esprit na ngai esprit nde yango ezali spirituel mais mpona amo ayokana asali nini munoko ntango nalobi osali nini donc alongola yango na état invisible akomisa yango na état sensible donc osentir maloba oyo nga nasali nini nalobi mpe kotina matoi na bino donc ebaki na kombo ya mutu aza à la fois religieux à la fois politique à la fois science donc ndenge mutu aza wana sikoyo ekambeli ntango eye ntango bato bakomi kokamba nde bakaboli yango spirituel etike na bato baza nini spirituel politique eke na bato baza na nini na politique science eke na bato basalaka misala nde kaboni mais yo moko mutu oza na biloko nyonso misato na kati na yo yango babengi omniscient omnipotent nani omniprésent eza biloko misato mais kati na oyo moto oza na do
Bon, tous en esprit, tous en âme, tous en corps. Kasi au bisa puis voilà. Et voilà, maintenant on va une chose, comment il problème tous en temps où il science au boulet de la nuit. Tant où il cérémonie au boulet de nuit. Hein? Kinoki. Donc parce que ça la cérémonie, il va t'avoir la cérémonie. La cérémonie est la diabolique. Tant où la cérémonie, donc on dit c'est la kiss. Tant où il science, science c'est tout bon. Lobi to kolongola to ba isu c'est un peu to ba musala parce que so lobi musala moi na ba beka isu kitoki exact on dit donc science na mukuse zalaka musala mutu nyo sapota na nani na musala na ye ya mwana mutu nyo sapota na science na nani Antonio ba ndeko na biso tozali kopusa na peza pene ya kosukisa mandaka na biso ya mokolo ya lelo ya mibale nde bongo lobi lisusu tokosukisa mandaka na biso mpenza na ngonga ya malamu na 15h30 tozala po ete mwa mituna ezala mpe biyano ya mingi ezala na ngambo na biso na bandeko baye bazwaki balokasa oyo bayanoli te baye kopesaki balokasa kokoka bongo kolanda bango nde na botosi nyonso ngunza awa tokomi kobelemi na suka mwa maloba ya suka na ngambo na bino mpona kosokisa matondo mingi tozokisi na miyambo matondo na bandeko nyonso bayanoli mokolo ya lelo kasi tokosenga na bandeko bayanoli bakiti oyo bomoni eza vide tozwaki yango na bino soki lobi kokosunga biso ya komemela biso suka mpona baki mpe bakiti wana kolandela sango oyo bozoyoka awa ekozala malamu mingi parce toza na posa tozwa solution na badifficulté oyo tozalaka na yango nzoka nde solution ya motu mpona kolonga na difficulté ebanda nanu na conscience meme kaka na kati ya ndako na yo soki omoni ezonyokama eloko etindaka yo bala kotekisa mai eza conscience ntango ofandi moko vie wana atekaka mai azwaka nini azwaka mbongo na mpoka azolia songa mpe na kofanda koyini kobanda lelo na telinga na koteka mpe nini ezala soni na loboli soni ezaka makanisi na yo donc soki conscience ya biso bayidoela moki nde tokobaka lisusu ndele nde tobangelaka ye omoni aza mutu biso mpe toza nani toza bato omoni loki tosala makasi lobi toya mpenza na ngonga yango 15h30 tobandi conférence video tozomona awa bakiti oyo ti toluwaki yango toluwaki nde mpo na biso moko toluwaki nde mpo na bino lelobake oza na kamarade na yo lobi zwa kamarade tosala nini yaka na ye ndeko tokende naye koyoka makambo wana lobi nde toyokaki oyo tokanisaka te boyana tofanda toyoka nsima koyoka totuka mpe mituna toyeba siko tokosala nini parce que lobi ekozala mpenza kafukafu omoni parce que problème toza nango eza problème moko spirituel il faut ekolongolonga naye makanisi ya kitoki na mituna biso endoki moko boye asalaka nini azalaka lola moko boye ezalaka il faut tolongola eloko wana soki tolongoli yango te tokokoka kobongola mboka na biso te yango esika nalobi ete jamais un docteur akozwa maladi aloba bakende epai ya bapaster basambela maladi wana donc docteur wana na pays oyo baconcert aza ifo aboma ye botina moki docteur eza wana parce que docteur aza soki akoki kotraite te eza nde ndakisa ndeti toza ndeti na cgk na biso tata mosiki po ete maître na biso aza te soki ozwi mutuka obali korepare mutuka eke mutuka nani ozorepare ngo ebongi te esalaka nini na kai pasi esalaka pasi soki oke kolala olota mpe mutuka wana makasi bondeli siko docteur atraite mutu abiki te atindi ye siko wana siko ntango yo esalaka pasi okenda mpe mpo bapaster mpona beta motu naluka nini ezosala esimba te antoni libala biso awa soki ndakisa nde ndenge nafani soki okepa paster oyebisi paster nde ntango nalalaki nalotaki nazomoni moto ekangami nazokomprendre pasaki eza esprit de mort keba
vous avez un ailleurs qui va la vie, au Takama, il yo pe koto kini kama sata to kibeta akaboli yo nani religion oyo ebengami religion ya puissant elukaka solution ya bato bazonyokama eyeba baonyokama mpona nini tokosala nini mpona kolongola bato wana na nini na pasi yango moni tozokota na etape moko ya makasi lobi bandeko baya soki tomoni lobi bandeko baye na bango te lokola eza devoir na biso tokokita ntina bakartier bosala nini tozofanda parce que soki torate kaka tant oyo tozali kobanda kaka 2019 tozali 2020 soki torate 2021 mpona toespere lisusu kobika na biso bayindo il faut 2060 bandeko na makambo eza très sérieux ndio omona biso bongo mais nazoloba na ntango totikali nango soki torate 2019 oyo 2020 2021 soki toleki ka 2021 yeba oke tokei na lobiko na biso bayindo 2060 soki koloba na ndenge nini otonanga bongo obozela lobi na koexplike mpo na nini na lobiko parce que tozoleka na barate ebele biso moto okomprendre te sikoyo biso batosimbi aide spirituelle soki topendi bino matoi te tofaire comprendre bino te eozala neti charge wana ekolaka banani donc il faut tosala effort toexplike bino da tozorate torate boye parce que tata mokeli eza akomaki na po ya kobikisa biso bayindo miloko tozosala eza inconscient moni kobanda lelo ifallait kobanda kaka tokotaki 2019 il fallait pas bayindo baki kosambela mais na kosipika kolobi mais tini lelo bayindo baokende wana kosambela lobi ntango boyamika otuna mutuna zongiselaka mutuna na mukapani olobaki ifallait pas bayindo bakende kosambela parce que eza na eloko moko emonani ouvertement emonani mpena na miso ya bayindo mais quand bayindo bazali très spirituel tu vas comprendre d'abord yango toleki yango ndenge wana na koexplike yango mpona kocomprendre bopesanga mwa ntango parce que tokutanaka boye mpenza te mosusu komonana na nzela tokutanaka boye te nameka koexplike bino nini toleki yango ntango tozotambola tokoti na 2018 esengaki toleka na élection mpona mokonzi azalaki asala nini alonga mosusu asala nini akota sikoyo mokonzi azalaki alobi nini alobi ifo tokende na élection mais élection na biso tokokende mbongo moko te ya mondele kosala nini ekokota tosala élection na mbongo na biso moko opposition na biso baboyi babi te fadi efakaka nini bon ye baboyi tokei tokomi na point moko boye bakatholike bango bazali koencadre banani baopposant mpona na malamu katholike bazali koencadre baopposant katholike sikoyo asengi na biso bandimi na ye donc asengi na bandimi na ye basambelaka na katholike alobi mpona élection esalama na malamu parce que risque ezali l'état oyo président oyo azolinga kota na 3e mandat il faut pepe telema et marcher pour tobengana nini président oyebi bino nyonso tata chaque jeudi bambonga ya katholike ezosala nini ezobeta bamarche mpe ezalaki nini ezali kosalama mais est eza na marche moko elongaki sikoyo soki olandeli bamarche ezakosalama chaque dimanche ezalaki fone bango nyonso bakende na église so basambeli nsima babimi basali nini olingo baki so bakota église bakosambela epasi basala nini alongisa bango na marche oyo bakosala nini sikoyo bien bazali kobima mpona kotambola ndenge baza kolonga te nzambe asala nini seki nzambe wana bandenge koyoka nini bango te sikoyo soki nzambe ango na katholike azoyoka bango te bongo ndenge ayokaka kaka biso estce boyebi ke ntango basango bazoloba na bato batelema mpona basala bamarche bamuza bazakota mpe losambo quelque part mpona koloba marche ande kosimba te boyokango te estce boyebi te na baradio ezalaki bamuza mpe bazosala défilé ya baradio baoloba ke marche ya banani ya basango ekosimba te mpe boyokango te
Si on a par exemple dans la marche ici, on a pas monde qui aussi batté simité. Nzamba ni dans la case. Est-ce que va pas avoir chose là? On a même là. Parce que on comprend les makambo les gars. Mais église il fallait quand mama ku kibandaka na mukulu wa Mungu. Président Chilombo azalaki supporté et pas ba catholique. Parce que tant qu'on est dans le dialogue, batu oyo basalaka président Kiteke qui dans le dialogue ezalaki ba catholique. Ko ba boya ki ku président kota Kiteke ya de père à côté ezalaki ba même catholique. Catholique bazalaki na kati ba bité to bima to obenga ba opposant su bazalaki di bazala kota ite basala ni. Ba kota. Tant catholique a bimi après ake koloba kuna di baza dialogue la moye simba ezaki. Effectivement, dialogue est en train de la résolution pas à Kojo, à même président, on a nommé président. Derrière, on va dire Sami Badiba. Donc, si vous catholique, on va dire il ne fallait pas Sami Badiba, il fallait pas ça. Dialogue. Baké, vous savez pas président qui est comme ça dialogue. Et on va dire le président Kabila. A dit comment ça dialogue. Baké, vous savez ça dialogue. Ça, c'est égalité pour ça. Il y a 2%, il y a président, 2% le président a nommé Premier ministre. Le président, il faut que c'est la 4 noms, on a nommé. Parce que parce que la période de la président qui s'est dans Salani. À Koufa, Tilombo, président Tilombo, à Kidala. Parce que si vous voyez ça, président Tilombo, après ça, t'es Combo, on va dans la pose à 4 noms, t'es fois là, c'est un Combo, on comprend la Combo, Combo, on a Tilombo. Mais les gars, il y a le 4 non, on a pas de 4 non. Exact. Ils allaient comment? Maintenant, dans le côté, le président Kabila a nommé Sukolo Chibala. Bah, moi, je suis passé pénité. Il ne fallait pas nommer Chibala, il fallait nommer Chilombo. Dès qu'on va faire, il va marcher au tambola, parce qu'il faut pas nommer, il fallait Chilombo. Si vous avez un tata, il n'y a pas ça. Moutou au bidou olungaki akomana premier ministre siko azana siko mukolo ba programmer ya ba président de la République catholique esalaki esilika ki sepelaki te sikoyo bato wana tokobenga bango ba homme spirituel to bato bambriaka pena afrique babambriye basila na bango mpe deja muta babambriye donc lelo nde tozali koyo bayimba babakota l'église wana soki toye sikoyo na science parce que tomoni tozalaki na bango na débat na bapaster mais tozalaki na religion pele moko omonaka biso tosalaka conférence na wunde oyo ya bwaki wunde ya bwaki tobengaka bato bayaka wana na babible tosala badébat na babible tozalaka wana batikaka kokolonga biso na bible te ntango tosali badébat na niveau ya bwaki na babible nde tosalaka baconférence kala parce que les conférences badoka okala et on doit avoir le vie Dieu se fait ils sont détournés ça va du coup à Jésus d'abord donc là tout le monde a kuna ba terre religieux il y a ba chrétien de ba pasteur na ba sabo ba longa ka bisoté to longa ka bango de to lika biso na état pour na yali ya religion pas to longi to ke siko na politique tant que na politique to comment dire faire à part entre biso na ba catholique parce que église ko le code ça christianisme a oui catholique tu es segui biso so ba muzo comme bimise église wana kendi tu es segui population dans les ba supporter ba mo ne match do sala ni ya mo zalaki mosengo andeki abengi ba politicien médiocre biso pe to le dit domi ah bino bomi mo médiocre ba ba tangene na école bana na bino ba mo ba leki ba lite do le match ko sala ba muza ba te ba le ko sala ba te makila ko etana na 1959 et c'est tanga oyo ambalo mo yesu baka exact. Tu comprends, il fallait monter là. Balobi et ça la matin. Et ça la nuit. Balobi et baron de se barouter dans l'école. Il a barouter dans l'école. Tant que c'est comme président, il va faire baron faire tâter banaka la catholique au fait ça la nuit. Et le roi. Mais là on va on sait pas sur la sous na côté. Mais tellement conscience il y a eu de ça au fond il a des qui s'est mis au président. Bon, le président va continuer à continuer
ke kosambela Yesu oyo azonisaki bato ya kote na likanisi na manda na ye Yesu wana kosala nini toza awa oui toza awa totala soki ya kolonga soki mpe Yesu wana ya awa donc tofandi na Yesu awa kobanda 1481 Yesu akota na mboka oyo ti lelo tokomi na 2019 Kongo ebongaka te mpe tozokangana kaka na Yesu ako ebandekona tala 1491 1500 bato ya 1491 mwa mpasi okota na 1500 mwa mpasi nokoti yango bakufi bamoni ndola te bamoni mpe Yesu aye te bato ya 1400 1500 mpona okoma na 1600 osala inseke za mpasi bato wana mpe bazeli Yesu aya aye te bamoni mpe ndola te 1600 mpona okoma 1700 certain bazeli Yesu na ndola bafai bamoni te 1700 okoma na 1800 bazeli mpe Yesu na ndola bafai nini 1800 1900 bazeli mpe Yesu bamoni bafai nini bongo sikoyo 2000 tito okoma na 3000 ndiakoya donc conscience ezali kama motula bandeko nanga eza te tobengisa bino tofanda tosolola masolo moko eza mitina kuna babengaka église de réveil eza église de réveil nde ezalisa yango moni lobi 15h30 bokende kobenga bandeko mosusu baya boyebisa pena bango moni tembe totyaka noki tosala nini tokende kuna tokotiela te bango wapi kuna olenga kotyaka me kotaka ngo na balabala mwana na posa pena journal lobi lokola tozana pe tokala kosipike sikoyo ndenge nini esprit elataka motu nde nini mukakelaka nde nini boye nde nini boye bokomona te ekozala différent na oyo batangisa biso tozela lola parce que paradis ezalaka kaka na mokili awa biso mpe so tobongisi mboka na biso tokofivre paradis wana nde bongo batombo mingi na bato nyonso bayandolaki nzambe bakoko na biso azala na bino abakisela bino ya mingi apesa lisusu bino bokasi po ete lobi toya lisusu awa tokoba masolo na biso na banzi maloba ya suka nde koki kozala nde lobi me lelo tosengi ete kimia ya fumuki mbangu na bakoko ezala na bino po ete lobi bosokela biso awa na mbonga ya zomi na mitano matombo matondo mingi na biso baso na ndenge toyandoli na manaka na biso lisusu ya lelo nde tobandaki tokomi mpe na suka ya mokolo na biso ya lelo na banzi lokola tobandaki na nzembo ya lopingi ya mboka na biso na monoko oyo biso nyonso tososolaka malamu nde mpona kosukisa mokolo yango tokotelema mpona koyeba nzembo ya lokumu telema mwana Kongo moko mibale telema mwana Kongo tosangani na pasi tosangani na bokasi mpona bosoni lola Elohim ekuna makala mpona yango
kitoko